mais place on va vendre ça qui bando les quoi moi mai le quoi moi no mombu ba vendre ici moto liboso ba sambisi ba tout ne mituna effectivement la monaki artiste le biso papa Johnny Faye na monaki ce qu'on va vendre makambo bando tuna e na bando yokate mais place ba vendre ça qui ba commet les jugements ba tout ne mituna ça nous passe place on va quoi mai zo les cas ko la et le mot très compliqué ba sambisa directement dans qui seulement boye solango et nabi en penzate tant qui solo ana na bien fungola misu tant na fungoli misu na moni ate mil boso na nga benganga et pourtant tem nga na yebi epo asa star alikana ba télévision mais ye a yebinga te ma benginga ona Johnny Faye oui a benginga alataki pantalon noir et la mal collé zaki chocolat mais sauf que zaki ya ko pasuka alobi na ana nzela te batika ko bamba mabanga pa mutu ba bamba mabanga aza makambo mabe asalaki nganga pe naza na makambo nanga na mutema o na kufi nango panzi pe maboku balobi naza pe na mabe nanga batikela nga nzela na kina kimia nzela ezate na omona te na kende wapi naza juste ko balukaka esika moko batika koloba mabe batika bapesa nga kimia baloba nanga na kina kimia mais soki baozo mabanga baobamba makambo nyonso to ezozongela nga parce que yaza na mabe na nga pe naza na mabe nanga alobi en tout cas loba na mokili basopela nga ba fleur na kina kimia na mona nzela nino okende na mona nzela te place na okende eza te molili na molili parce que boobamba mabanga trop booloba mabe trop botika koloba mabe boso apesaki odeur noki solomo bo o na yoka te na ndako na nga après que na mona telemi alati pantalon noir et katana na elamba pe alataki en tout cas ezalaki bizarre ezalaki propreté ezalaki propreté ezalaki bizarre alobi na nga alobi yebisa na bato baloba malamu mpona kende na esika okende te molili eleki nzela eza te alobi tandis ke bazobamba la brine mabanga na omona nzela te ndenge ekomelaka nga ezalaka pene na nzela moto akendaka nzela moko ya mosika ya ngomba oui namona mpenza ngomba wana ndenge ezalaka mpo okenda yango ezalaka somo bita biso na lisolongo ezalaki ndenge nini ntango ozolinga okata motema wana nabimi na nzoto na banzi okende nazokende nakomi namoni bato molita ngomba na banzi omata na mati nakomi mpe na some babisi napesa loboko ntango natie loboko po bazwa oyo bango basangisa nanga babendanga na mata likolo nde loboko na yawe yaki boto lenge banzi okita nanga mais avant que nakata motema nayebaki kutu ke nazala na mwana ke na boti nayebaki te ke nazalaka ta na mobali nayebaki te ke nayebaki so eloko te naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asaleli nga na ndako na ngai mwana nga banda koloba te bamédecin badiagnostikaki ye autiste me naluki natamboli naluki bapaster babondeli esimbi te nkomsu navandi kaboye nakwei na youtube na chaîne namoni papa moïse ayebisi nga alobi bosana nyonso zwa baproblème na yo tya pembeni metalela nzambe tika jésus christ de nazareth azala au centre ya vie na yo bana na nzambe nasalaki oyo papa moïse ayebisaki nga nazwaki jésus christ de nazareth naplantaki nakomisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant jésus christ de nazareth naye koleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga bamaîtresse obi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda change maloba médecin alobi o mais namoni changement esalami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga meka jésus christ de nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndo komona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te me na nzambe ya ozana ya papa moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya ozana,
naza na esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na depression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala nabandaki kozwa te naluki badelivrance epai ya bapaster ebele me bakokaki kodelivre ngai te. Alors ntango nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso, depression elongwe, nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai. Nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout, vous qui suivez cette grande émission, la vérité chrétienne avec Yves Ipan, tout ça, bien des faux. La fin avec la série continue toujours de votre chaîne, c'est pas promo 240. Voilà, nous sommes déjà avec la prophétesse de l'Éternel, la maman Nabiso, Michael Fabiola. Nous allons vous sakoli nankolo, avec un message où nous avons apprécié par rapport à Moya de Konabiso, Gianni Faye, l'artiste comédien, ainsi que sa femme, Oto Bakibongo, Azali Bongo, Mama Yabana Naye, na Mikilia Poto, na Komba la Brune. Je crois bien un message moko très important, que Sungabiso Nabino, à travers cette grande émission, en fait, message Yaki Nengenini, et pas Moussakoli, Maman Michael Fabiola. Bonjour maman, et aussi, tu peux suivre Bambo Tebele. Bonne santé, Nayo. Bonjour, papa Yviva. Bonne santé, ça va par la grâce de Dieu toujours. Voilà. Nous connaissons bien, maman. En tout cas, mbote na batunia surtout dans l'émission, Zambalo la pambola bisonus. Amen. Alors, nous sommes en tata, évolution de Kenemalam. Grâce à Dieu, ata bitumbezali mais yesu kwa zanzambe to longa toujours. Amen. Le sambo pour que tu goûtes na sujet na biso lelo. Merci Père de grâce, to pambolio to kabi momo na salo boko na yo tika bonzambe na yo s'imposer les bandeli kino suka na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup mon sakoli Mama Fabiola. Alors bando wata la biso monsieur pe ba monyo lelo monsieur ba yebio déjà depuis longtemps. Oko pisa bango nini surtout ba o ba yebio te ngi penza o bandela ko se présenter surtout na ba fidèle na ba chrétien surtout ba la biso. Ah merci beaucoup. Naza servant de l'Éternel, ndenge papa Yves Benka la prophétesse, naza la prophétesse de Dieu, kombolanga Michael Fabiola Mbemba, madame Manzanga, mère de 2 enfants, pour les chaîne Nabiso, tout ça la bénédiction toujours, ce qui est sur le Nabiso quelque chose d'être ya kakukumona nabino, babone nyonso ya papa Yvipan, na bao bamonanga na bao bamonanga te, que l'Éternel Dieu vous protège. Merci beaucoup. Merci. Maman, toujours mon pessima et pour na ko lobaete toyeba nini maman Michael akoma musakoli, ma révélation mususu opisa na bande ko rappeler encore bande ko bota la biso et za premier ba comprendre qui est vraiment maman Fabiola Michael. Ah oui, Michael Fabiola, aza oyo, naza mwana papa tonton, toto kivula la mama Mado. Nzambe azwanga na Congo, a déplacé nga kilanga Angola. Na koma mosakoli, na volonté na nga te zaka ni souhait, ni na pensa na ngote. Mais grâce à Dieu, Nzamba benganga na Angola, na kobota ya mwana nga liboso. En tout cas, nazalaka vraiment ebembe. Et Yesu benganga à partir de Angola, kokenanga Angola, ezaki par vision, on a monaka Alain Moloto, on a papa Alain Moloto aza en vie. Nzambe en tout cas à Solananga, moi ebele et makambo mboka, makambo Afrique, délivrance Afrique, bientôt là, Nzambe osa makambo minene pour Afrique, Nzambe Solananga trop pour la considération. Il y a ba sal na Nzambe balekaki tel que Simon Kimbangu, en tout cas to considérer qu'il y a azalaka mosali na Nzambe pe alliance na yezo continuer ti lelo na Nzambe ceux qui ont invoqué les dieux de Simon Kimbangu à se manifester en tout cas
à l'époque nazalaka mosali te, mais ntango Yesu abengi nga akomisanga mosali. Ok. Si lelo naza, je sers toujours l'Éternel Dieu vivant. On a koloba et ça que Nzambe a continuer à regarder biso na sa makolo na ye. Voilà. Mais rappelez-vous encore l'histoire à Papa Alain Moloto au bande walinga moni et la ndengeni. Ah d'accord. Bon. Voilà papa Alain akufa identité pour nga kindaki Angola, Papa Alain Moloto azaki vivant. Et na lalaka na oki kokoko ebeti na porte, na tali heure na pongi mais na tali heure 2h du matin. Na ke na porte na fongola boy na mona Papa Alain Moloto. Abisinga lobi. Tant na moni na kamwaki na heure wana abisinga Mikael kotisanga zaki ya koseka. Abisinga na kotisa ye na kamwa d'abord ayebi kombo nanga. Na kotisa ki avandi to banzo solo la bisinga Nzamba tsinzinga. To ya ko adorer. Parce que ozo voyage ozo kenda Angola ko nyata mabele ya bénédiction après ko zonga Congo. Donc tous les kendeni oyebi yango abi Nzamba za na contact na biso na zanga morote na zana groupe Gaël. Ok. Peut-être mal banda na mona groupe Gaël bazo ko adorer bazo sanjo en tout cas les adorations encore terrible de 2h à 5h. Papa Alain me t'a rappelé que 5h et beti faut bon bazonga ngapi fona s'apprêter pour fona qui doit et qui tongo no doit mutuka pona kende lufu na kota Luanda. Donc c'était comme ça que mon Papa Alain après Nicolas qui couillait et les cas sur Nicolas mingi était vraiment bani mingi était après avec depuis sa mort révélation monsieur monanité depuis Papa Tikabison. Donc vous excusez nana la grippe en tout cas son ami révélation exacte par rapport naie non voilà aussi parce qu'il nous a malobela trop sérieux d'abord trop koyo karaba adoration naie surtout akala vous allez oya bongi na lokumu adoration wana Yesu a insisté nanga vraiment na mukolo na yoka yango 3 fois tongo midi pourquoi et puis Yesu ayaka naie trop na ba visitation divine nanga la zwakala na Saint-Esprit. Papa Alain Moloto azaka accompagné Papa Alain Moloto aidi na bala na Simo Kimbangu. Bazalaka donc trop que lobby kutu na prière à lobby tant que zaki osambe la pesa nga pe message moko par rapport ya mort na ye à lobby mutu alingi ndeko ne mutu te lelo bat baleli sa monde entier pour balongola musali nanga na bomoi. Alors nanga tout comme bébé c'était seulement hier. Mais Nzambe a pemiseka na kini. Oyo sunopseta mo mke Nzambe alobaki nini mpona mort Alain Moloto. Bon, Yesu alelaka. Toti mo ndeka yebisio ezaki nini message. Yesu alelaka alelaka yango azopesa nga ba message toujours pour l'Afrique azoloba langa et c'est ngel conscience na biso esala que ta conscience travaille. Conscience na biso ezo sala te dans le sens que au moins mninga azui micro atie pour que batba yoka sango malamu po ete batba pambola mapote corps de Christ bi quand même muto sepela koboma mutuana pona likambo moko bo izangi mutuna makolo tant to yembaka tant to sambelaka c'est pour louer l'Éternel et tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Mais mutu ayoki mutu ayembi kasi mutuana ye atie loko po a illuminer mutuana azali susu nabo moite. Tandis que mutuana azaki pona ko pambola batu pendant que Nzamba lobalanga bongo 3 mois miso Nzambe tangaka. Voilà, mais musakoli tango tangi basena Nzambe wana mais bande musume batu na bongo sena biso mari misa mu révélation ezate. Non, en tout cas son ami révélation ezate wana ezala autre chose mais tel que les autres un sujet on a peut-être on a ba moi sujet na été. Voilà, ça c'est bien. Alors pour la Simo Kimbangu, ba ndekobele ba bige Simo Kimbangu aza chrétien te bato yebi azali l'église moko de noir tout ça na bité mais yo sangisi ba chrétien na non mais wana Kimbangu je sais pas wana tango conscience na biso ezaki na kosala te parce que nga peta na mona kai na Angola na boyaka solalanga ayaka ta on a na mona 3 mois et pardon zema 3 mois ayisinga Nzamba tinza solalanga mais nga na boyaka parce que conscience na ngai ba ki azaki mutamisa mabe. Et après que Yesu a betelanga ndenge nini azaki envoyé de Dieu Yesu atindaki ye boye Yesu betelanga penel sonne mulai ya Simo Kimbangu na mama ki panvita on a yebaka te na yoka kutu même pas sango na ye mais Yesu bana laksanga moi Simo ko azana simalanga le kaka tuna otambulo mona ye
nde natunaka yesu mwasi azalaka nani nda banzo betelanga kipanvita simo kimbango aza bokitani wana aza descendance wana en tout cas nalobaka kaka selon oyo nzambe ayebisanga nazalaka or si j'étais so mpe mwana nzambe aza mwana nzambe de vrai asambeli nzambe aorevele ye parce que nzambe abetelanga ke moto akufaka ma alliance ekufaka te eza nde moko so moto aévoke le dieu daidi na bala omona nzambe akose manifeste parce que akufaki mais alliance oyo asaki na nzambe ezalaki ya obeba te nde moko lelo biso na afrique mpo tomona délivrance mpo totatola gloire ya nzambe il faut to reconnaître ke kimbangu azalaki mombu na nzambe alobaki makambo na afrique adéclaraki na congo mpe changement ya makambo ebele kokota eza par rapport à baprophétie apesaki mais lokola toza na conscience moko bloqué yango toluka me makambo boye ezowuta wapi makambo boye ezowuta wapi soki oreconnaître moto aloni mbinzo te to mpe nguba te yo oyeka na bilango buki nguba mais nde nini opermettre na baoyo nyonso tu bakoya bameka mpe kozwa mpe quelque chose ntango oreconnaître ke moto alonaki nguba otel il faut lobaki te na okabela mpe motu wana mpo ye mpe na tourne mpa lona yo mpe na tourne mpo lona mpe baoyo bakoya basani babuka donc tozobuka oyo biso tolonaki te ndenge bana israel balobaki le dieu d'abraham base souvenaki bible elobi nzambe ayokaki bango kaka ntango batangaki nkombo ya abraham et ntango mpe biso toza na conscience moko ya malamu toreconnaître ke kimbango aza na alliance na nzambe tomona makambo nzambe osala na kati ya afrique non kaka na congo mais na afrique mobimba mais eza na bandeko mosusu babengaka ye nzambe nayebi te soki ezaka confusion to ndenge nini non moïse mpe azalaki nzambe devant son peuple ye mpe azalaki nzambe devant bapeuple na ye baafricain donc kobenga ye nzambe eza te ke le créateur de l'univers mpo na nga non le créateur azalaka moko mais akoki kozala nzambe na peuple oyo ye ayaki devant bango atelemaki ayebisaki bango makambo oyo yesu apesaki kati na ye yango wana nde tokobenga ye nzambe par rapport ya oyo tomonaki bible ekomelaki biso par rapport à moïse. Ok, ça c'est bien. Maintenant, nous avons une révélation. Peut-être que biso to ya koluka yo nzambe asungi yo pona ko passer message pa ya bana na ye. Nabi ke bandeko bele bazozela message oyo. Message ko za nini o nzamba pesi yo. On ndeko la brine aussi Janify par rapport à sa mort. Ah ok, merci. Na opesa mes condoléances na Congo mobimba parce que star akufi star akei asepelisaki biso na bandako na biso tozalaki vraiment so tomoni papa Jani azojouer vraiment ezalaki osala biso bien mais lelo akei mpe à son âme na opesa message par rapport à oyo yesu atalisaki nga bamort na bato baza bomoi baza na relation te mais sauf que soki oza na connexion na Saint-Esprit oza na don ya vision nzambe akorevele mpe lomombe sans problème nabetaka lisolo ke soki oza na passeport spirituel mpo tozala na bapasseport soki oza na passeport babeta caché batya billet nde bato basalaka bavoyage en esprit avec le Saint-Esprit okoki mpe kokende mpe nde bapesaka bamessage ke nzambe amemenga bisika mutu boye na solo la mutu boye ce n'est pas donné à n'importe qui faut un passeport bato nyonso o makambo wana ekomela bango baza na passeport tant mosusu yesu arevelaki yo te mais Dieu m'a révélé ça depuis na Angola ke mutu mpo azala na accès ya kosolola na mowei azalaka na passeport na visa bato basalaka bavoyage yesu amemi yo na likolo aki kotalisa makambo boye soki oza na passeport te na visa te okota te mais soki oza nango mowei mpe akoki koya okutana na yo asololi na yo na songe par vision ezalaka ndenge nzambe apermettre donc par là ke naloba message ya papa na biso Jani message na ye apesaki nga en tout cas bana nzambe ebetisa biso mabaku te eza message eza oyo ya motuya tokozwa oyo mpe tozwa te totiki mokolo liboso nazalaki kotalaka juste démission totalaka na telefone toyokaki liwa ekomi tolanda démission tolandi mpe démission eleki nango eleki deuxième jour naotala mpe suka émission nayoki mbala moko na litoi na ngai elobi est-ce que mwana mwasi oyo azalaki na bolamu moko te mokili ekoki kolimbisa ye nabetaki en tout cas kara une fois deuxième fois Saint-Esprit elobi lisusu mwana bana otala
pas ni ndenge batiaki mama Labrine hein OK, Labrine na page wana na oui Facebook. ndenge na cliquer ka boye bando lobela kombo na ye mbala moko alobi na nga susu est-ce que mwana mwasi aza na bolamu moko te oyo mokili ekoki koyokela ye mawe elimbisa ye wana ezalaki mokolo ya liboso eleki et deuxième jour na bando osambela mpona mwana moko na telefone azali maladi ntango nazosambela mpona bana wana olie natanga komba bana wana nayebi kutu komba bana ya papa Jani te mbala moko na bandi koloba nzambe épargner bana wana baza na poto bango misato bana papa Jani Fai épargner bana ya Labrine bomba bango na sama kila na yo parce mwasi wana na bando osambela na ye akomi siko na confusion ke naosambela mpona bana ye mais nakotisi komba bana mosusu donc ezongi nga na prière moko 3 fois nga mosiko na conscience na rapele ezongi nga bi te naosambela mpona bana mosusu ndeni nakotisi bana mosusu nebisi mosala nga bi est ce que oyoki abi anga mpe na ocomprendre te osala prière mosusu epa bato mosusu nga bi bona comprendre te naye kosala prière na kati eleki lobi nango lobi mercredi nazalaki osambela non avant que namona makambo wana nyonso namonaki kiti moko bavandisi motu mona kiti mais place moko bavandisaki ebanda oleka lokwa mwa mai lokwa mwendo mombwi bavandisi motu liboso baosambisi baotuna mituna effectivement namonaki artiste na biso papa Jani Fai namonaki esiko avandi makambo bando tuna ye na bando oyoka te mais place bavandisaki bakomeli jugement baotuna mituna bavandisi kiti moko olowa mokonzi te mokonzi mpenza te po kiti wana esika evandelaki so mpo glisse kokwea desendisa no espace place yango eza kwa mai ezoleka eza lokola eloko très compliqué nakoka mpenza koexplike yango te avandi na kiti wana me bakoma jugement baosambisa ye nabeta toujours kara namonaka makambo ya lolenge na mingi me natiaka yango mpenza te ekomelanga lokola ake namonaka bato nalingaka te vraiment bato bayebi peut-être bayebi mais oyo mpe bayebi te gloire à Jésus mokolo ya jugement wana elekaki elobi mercredi mais bato quand même oyo bandaki kosambisa ye bandaki komona te namonaki te en tout cas même ye mpe namonaki kaka ndenge nsima mais directement esprit emonisi yangaki eza ye oui après lobi mercredi tozala na prière na biso tosambela na bato nyonso to bazala nanga lune tosambela directement naoki solo moko boye solo yango nayebi yango mpenza te ntango naoki solo wana na bino fungola miso ntango nafungoli miso namoni ateyemi liboso na nga obenga nga eputa te mosu nga nayebi ye mpo aza star aleka na batelevizio mais ye ayebi nga te mabengi nga oui abengi nga alataki pantalon noir elamba likolo ezalaki chokola mais sauf ke ezalaki ya kopasuka alobi na na nzela te batika kobamba mabanga mpe motu babamba mabanga aza na makambo ya mabe asalaki nga mpe naza na makambo na nga na motema oyo nakufi nango batikela nga nzela nakende kimia nzela eza te naomona te nakende wapi naza juste kobalukaka esika moko batika koloba mabe batika bapesa nga kimia baloba na nga nakende na kimia mais soki baozwa mabanga baobamba makambo nyonso to ezozongela nga parce que ye aza na mabe na ye nga mpe naza na mabe na nga alobi en tout cas loba na mokili basopelanga bafleur nakende na kimia namona nzela nini okende naomona nzela te place na okende eza te molili na molili parce que boobamba mabanga trop booloba mabe trop botika koloba mabe en tout cas message esukaki nga bisika wana donc ezalaki ka juste liboso ya tapi na ngai mpo nazalaki na salon juste liboso ya tapi donc pembeni mpenza na ngai liboso apesaki odeur naoki solo moko boye oyo nao nayoka te na ndako na nga après ke nayomona telemi alati pantalon noir ekatana na elamba mpe alataki en tout cas ezalaki bizarre ezalaki propre te ezalaki propre te ezalaki bizarre alobi na nga alobi yebisa na bato baloba malamu mpona kende nani esika okende te molili eleki nzela eza te alobi tandis ke bazobamba Labrine mabanga naomona nzela te baloba malamu mpona kenda kibia excusez donc tolobaki Labrine par rapport ya badire nyonso tu bato bazoloba bakofinga baza kolapide ye aza mpe na mwa bolamu oyo asala pa Jani Fai toloba ndenge wana selon message
D'abord message ya liboso etunaki ngai soki mwana mwasi wana aza ata na bolamu moko te oyo asala epa Johnny Faye. Message ya liboso moko ya liboso mpona beteka e ye moko mpe ntango aye alobi na nga mwana mwasi wana aza na mabe na ye nga mpe nazalaki na mabe na ngai baloba malamu mpona mona nzela naomona nzela te molili eza partout soki balobi maloba malamu nga na oleka donc moto azangaka bolamu ata moko azalaka te nga nayebi labrine te namoni non te namoni eka ndenge télévision epanzani partout nde namoni ye en tout cas nayebi vi na ye te nayebi mpe ndenge nini bavivra te ensemble mais oyo eza kaka na ye komisa message peut-être tokoki kozwa nanu nyonso tu totie na se po ke soki moto akufi ndenge nga ntango nabelaka na ngola ndenge ekomelaka nga ezalaka pene na nzela moto akendaka nzela moko ya mosika ya ngomba wi namona mpenza ngomba wana ndenge ezalaka mpo kenda ngo ezalaka somo bita biso na lisolo ngo ezalaki ndenge nini ntango ozolinga okata motema en fait nga ntango nalobaka nabotaka mwana nga liboso te babotaka mpo nazala na se ya pongi wana pongi ya suka nalalaka pongi na pongi wana nabimi na nzoto na banzi okende nazokende nakomi namoni bato molita ngomba na banzi omata na mati nakomi mpe na some babisi napesa loboko ntango natie loboko mpo bazwa oyo bango basangisa na yanga babendanga na mata likolo nde loboko na yawe yaki obotolenge banzi okita na nga mais avant ke nakata motema nayebaki ku te ke nazala na mwana ke naboti nayebaki te ke nazalaka ta na mobali nayebaki te ke nayebaki so eloko te donc eloko ezalaki nga na motu ezalaki te mposa na nga ezalaki ka nalala pongi wana mposa na nga ezalaki nalala pongi ma pongi yango ezalaki so nalali ekozwanga ata 1 heure 2 heures du temps naoya ozonga baoya bazongisi nga ntina chambre babisi nga monte dans le nom de Jésus-Christ so nazongi na nzoto nasutuki namoni siko bato baza me makanisa te oloba likambo eza te ide te ke naboti naza na mwana ezalaki nga te na aire wana donc par là kokufa eza makambo ebele nzambe kaka moto ayebi motema ya motu mais oyo ye bato par rapport ya ndenge makambo ezokendele ezokopermettre ye te mpo amona nzela ok donc toloba bato batika koatake plus la brine batika mpe koloba mpe mabe te na komba Johnny Faye donc aza na kimia te esika azali ntango bato bazorelate toujours histoire bato bazobeta histoire yango ezosala ke ye aza na kimia te esika azali azotourne ka esika moko abina omona nzela te molili eza apanzi mpe maboko balobi naza mpe na mabe na nga alobi ye mpe azalaki na mabe na ye nga mpe naza na mabe na ngai yebisa na bato batika koloba nyonso tu baoloba bapermettre nga namona nzela mpona kende mpo nazotelenga na esika moko après a disparaître. C'est très profond. Alors liloba okoyebisa na bakrétien nini baotala biso et puis na famille ya Johnny Faye pour des arrois ils sont partout, des autres ils sont partout, que ce soit côté ya ba comédien, que ce soit côté ya ba fan, que ce soit côté ya famille, en tout cas bato bana kimete baza ko attaquer toujours bazoloba o ezo senga baloba. Liloba na bandenge surtout baotala biso et puis numéro de téléphone, prière pour na bana o nyo surtout papa na biso Johnny Faye tiki. Et puis, numéro de téléphone, moi, le sang, mon abandon connu sur tout le monde. Merci, madame. Là, non, il y a ligne de. Ce qui est message comme la brine. Mais quand c'est un pardon, à ça, la penza parce que pardon est libéraka, pardon est délivraka, pardon et ça, la que moto, elle a toujours dans ma couleur en Zambie. Et là, on a le bas, assez cadeau, pardon, excusez Nazarim, assez na pardon, na ma famille biologique, il y a papa Amso Johnny, assez dit pardon, na monde, oh, il y a tout imité, parce que battement, les la mingi, ata lobi kapé sa explication, mouton yo kaya aux alaté, mouton comprendre aux alaté, mais là, que les kinyos, ils a pardon. Donc, pour n'anga dans le bas, d'abord, assez na pardon, et ce qu'a assez pardon, étant que ba en Zambé, toyeba kolimbisa ye et to senga na nzambe a protéger bana oyo batikali bango nyonso et surtout en Europe parce que miso batu nyonso déjà ezali ko na bango ezali pardon likolo na bango
lelo tokoma kobuka o biso tolona te alliance mo be bato mo be basala elandi yo esuki kana mama te to pe na papa te ebandi okita tina génération. Donc il faut que sambela que alliance moko te ni na côté papa na bango ni na côté maman na bango la bride et kanga bana wana kosenga na nzambe a protéger bango na sala bokone yanguya et famille nyonso artistique nyonso en tout cas ce qui la bride na bimé sengi biso pardon tomeka kofungolela papa Jani nzela pour akende parce que makambo ya esprit eza compliqué so oyebi yango te o comprendre yango te muto a comprendre makambo na oloba sikoyo eza muto peut-être nzamba révélaka ayebi makambo ya esprit monde des esprits c'est très compliqué et donc muto akokombo santu donc senga penza na bato nyonso tout o ba yoka message o bokomisela la brine aluka asenga pardon avant que bakotisa mowe na samabele et ozala bien pour na ye pour na vie na ye pour na pe libota na ye. Merci en tout cas tika nzambo abandaki na biso il est l'alpha et oméga ayeba na kopambola pe na ko protéger message et betsa biso libakute message biso que tozwa leçon de vie que le tout puissant vous bénisse. Père to pambolo poza malam merci parce que obandaki na biso pour komisi biso na suka tika bonzambe na yo et s'imposer na kati ya bomo ya mutu nyonso na kombo na Yesu amen. Bato nyonso baza na posa na nga so bengi papa Yves ozanga te na okomisela nga message que l'Éternel vous bénisse. Merci. José Baïla nato solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko eto koma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na lembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki oza mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na bato numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo aza tena baza continua JB Service ezali soki bane te angolais nali te nanga angolais JB Service ekare eza musike azubekabaaele na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale
Zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sanga lola ye. Ngapena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shishe na nga ye sanga lola ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu Bundela nga Yesu Bundela nga Yesu Yesu Bundela nga Yesu Yesu Bundela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Merci Jésus. Dans le Bible bisenga senga sanga londe. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai. Dans le Bible bisenga senga sanga londe. Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu Yesu Lokotanga Jésus Kotikanga ite Lokotanga Yesu Yesu Lokotanga yo Yesu Tombolanga Yesu Yesu Tombolanga Yesu Yesu Tombolanga Yesu Yesu Tombolanga yo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo
yo naza koteya Yelezamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.